Original. Oui, bonjour, bandekolanga, ngandeko bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or, maman Bijou d'Or, lelo amemeli bino recette na ye ya boulette. Donc viande hachée mélangée na maki. Maman Bijou d'Or lakisa bino ndenge ya sala boulette na ye ya viande hachée mélangée na maki. Maman Bijou azui maki na ye, nazui maki na nga, na kombo ya aya, nazui maki na nga. Na tokisi maki na nga na pareil oyo. Quand peut sokoza na machine na otokisa maki te okoki kozwa kotokisa maki na yo même na nzungu. Na tokisi maki na nga, maki toki, na longoli maki na nga ba poso, na tie maki na nga na sani. Mama Bijou nazui viande hachée na nga, talingi siko na épicé yango. Nazui épice oyo. Na tie épice na nga. Eza aïe. Nasopi moi aïe nanga. Nazui sous muscade. Mama Bijou sopi muscade na ye. Likolo ya viande hachée nanga. Mama Bijou azui moi mafuta huile muke na sopi. Mama Bijou azui maki nanga. Mama Bijou na toboli maki nanga. Na mélanger na viande hachée nanga. Mama Bijou a komi ko mélanger. Na komi ko mélanger be épices nanga. Esika moko na viande hachée na mwa maki nanga o na kotisi na kati ya épices nanga. Après Mama Bijou na ye kozwa lisusu céleri nanga. Nazui céleri nanga nazotia na kati ya biloko nanga. Céleri nanga yango oyo, nazui céleri na sukoli yango bien na kati na bandi kotia siko céleri na kati ya viande hachée nanga. Natie céleri nanga na kati. Na komi ko mélanger. Donc Mama Bijou nazui viande hachée, natie na saisonner bien. Natie moi mafuta huile, nazui moi céleri natie na kati. Après natie maki ngayo na komi ko mélanger. Ça dépend ya modèle nini yo komoni la céleri, so za besoin et monde na ebele yo kaka. OK, c'est ça. C'est pour lingo tsala ngo o kosala kotia céleri te yo pe kaka. Donc nga na préféré comme pe na sala ngo sans céleri, lelo na préféré natia moi céleri na kati. Balobaka, il faut mutu ozalaka reconnaissant ou bien reconnaissante. Recette au liboso. Abanda kolia onka eloko na loli kolia onta msuka na ba fête nazo sepela nango na ye muna ya basala ngondeni. Nazara na moi réception mo belandaku. Abengisi ma copine nga siron tozo benga ba ma copine mama Coco na colonne. Na bengisi sœur nanga ya nanga ma Coco na colonne. Na lobi yaka ko edenga na mwa misala makoko ye et puis na epsi mama Coco na linga boulette mo boye boulette ngo bataka maki na kati. Non mama Coco abi Bijou za to sala. Donc c'est ça, il faut la reconnaissante na mutu soki ala kisio eloko. Donc de la epsa bino ka mayele et kola kaka. Donc mutu mayele à prendre chaque jour. Donc bana kutu ya siko bozana bino bien bozana ba internet. Makambo nazoloba et vous avez pas 8 ans passé donc ba internet vous allez vraiment te ndé na yeba ko sala boulette o nazo sala lelo grâce à ma Coco na colonne. OK dans mon et puis na nga otemeza mo mungo muke na moni ekoki nango abakisi sous moi muke parce que na tie mungo te. Mélanger. Ndenge mo pe liboso na ndo sala nga galette, mais na ndo sala galette kana modèle nga.
maman nanga Marceline na maman nanga Jeannette na colonne comme ça na yibanga mayele na bango donc c'est ça mayele penza ici là te moi ça mayele azuka na yika chaque jour ngana yaka poto mona mukie donc na yiba musala te para biso na yibi misala tout na poto donc c'est ça bon on a sko makina yeyo na jusqu'au boulette nanga viande haché nanga na comme kokanga maki boye na kati après na ozoyer na okotsa na four boulette nanga yeyo bomoni na lingi maki na kati ya viande haché nanga. Donc c'est vrai tout ça na ba internet té donc so ke feti ozamona mayele misuka na tale ba tantine nde ba ser bazolamba yo misuka ozotala ozodonke après yo poki osali malembe ata lelo ebebi alobi obonga malembe allez donc oyebi pe mais lelo sikoyo soko za na posa ko apprendre ko yeba ba recette obetika bidor TV masolo ya sika s'abonner na yo bon monde nini maman bijou alambaka maman bijou la sa ba recette na ye donc c'est ça donc monde déjà ko évoluer ata oyebi na yo ngate o moni vidéo oyo s'abonner na yo parce que tam suna tindela na ba vidéo te s'abonner na beta masolo lobi na beta masolo mobu ya mosinzo na Allemagne za bandi ko bele ba benga lo na tongo maman bijou nga iloka bongo déjà c'est salamelanga mais iloka bongo c'est salamelanga nga kutu na kati déjà maman nga bien en tout cas merci beaucoup ndenge olimbisa mobile ndenge yangi o motemo za na yo za batunya so tuté na nengo limbisa mobile na bina limbisa ye wapi na za na rankini na ye o bela ba attention pardon c'est ça. On les sonne en les amatata parce que l'on a tongo pardon. J'ai beaucoup de fil et belé. Naza na seti maki nanga viande d'acheter nanga na moni tiza muke. Et seti maki na moni nazaki na 2 paquets à 500 grammes. Il y a viande d'acheter. On a évité ce ko bima combien? Parce que ce côté viande haché muke au monde na four ezo panzana maki bandi déjà ko mona mais ce côté viande haché na yo et lati vraiment maki nyoso au monde e ko bela penza kaka boule oyo donc c'est ça. To il faut nzima rabato muto mukilo lingo nzima batute yo moka mto ibo lamba yo moka mto ibo lata yo moka mto ibibo yo moka mto salibe non comment mto kozala ka ye moka mto ibi nyonso hein ana nzima kana nga batu so na ibi ki olamba no bien oui on nzima pourquoi pas liko nzima batute yo moka danger c'est pas gentil hein mto amokila zala ka ye te abatu mso balanda abatu bongo penze yo boya bela banière pamba pona olanda moto lobaka ye danger non neti ngabwe na apprendre na kaka chaque jour na apprendre chaque jour na ko ke pe feti mo bona ilo mo na e ba te na kangia ona mutupi na ino sala mo c'est ça. Comme maman bijou c'est la bino boulette atie makina na kati boulette na yango yo. Maman bijou lui beau s'abonner na chaîne na bidor TV masolo ya sika vous allez jamais dessus so na sali bono sala pe frites pembeni après tolier malgré bilo mususu za pembeni ba boulette mususu mais na préféré na sala oyo pour na laksa bino ndenge nini boulette mélangée avec maki ni na ngetika na muke donc maki vraiment na yebi ki pasuka nango eza nango bien te mais je fais seulement. C'est ça la mikate na poto. Mame mili yo ya danger la mikate.
Ma copine Meiji, yo tumbali Thompson. Yo ma tata la Thompson, pardon. Fonzi marabatu. Mami mbila sala taba bien lamba abikati kitoko mokimo bimbeye bibo skonga bijuna ke boye. Pardon. Fatu boka kanga suki kitoko amakia abatu bien. Mama Justine, musala suki zaraya ye. Mutu mtazama musala naye. C'est bon. S'abonner massivement à la chaîne Mama Bijou. Mama Bijou a sisi kolinga baboulette nanga. Na côté on a frit na four. Après on a sabino de nebeli na ke osala frites. Donc Mama Bijou vraiment na lingi bino mingi. S'abonner massivement à la chaîne Mama Bijou. Bon vous allez jamais déçu parce que Mama Bijou a lobi ki a ande musala biso to lamba. Et puis to beta masolo. Oh bato bakomo ba ezali. O peta la mitu bino na bino naza. Na tangi comment. OK, na sali moi pause parce que tant boulette nanga ko bela na laksa bino ndeni boulette nanga ebeli. Merci. Kolanga kande na lobaki na lobisoki boulette nanga yama kebeli na lakisa bino. Boulette na ngai angoyo. Mama Bijou azui boulette na eboye. Il faut ota la dimension nini otila ki maki. Maki azaki akota ki boye tout azaki boye. So na pasoli eboye, oui il faut passer na kati. Maki lala ki tout boye. Ozwa mbeli na yo awa, otie mbeli na yo boye, o pasoli et puis boulette na yo ebimi boye. Omoni boulette à Mama Bijou le bibo s'abonner massivement. Na chaîne nanga bozala jamais dessus. Mama Bijou salé les bino makina viande hachée donc boulette ya maki mélangée na viande hachée. Boulette nanga yangoyo bo s'abonner na chaîne Mama Bijou bidot suivi masolo ya sika. Boko zala jamais dessus. Mama Bijou alobi alinga bino mingi. Mama Bijou apesi mbote na bandeko nanga nyonso. Famille nanga mobimba, famille mosi na pesi bino mbote ya Derrick Escoza na Suisse na famille nanga mobimba ba mbote. Donc en tout cas Mama Bijou alingi bino mingi, ba copine nanga yo sosika bozali na pesi bino ba bisous, vraiment beau partage ba vidéo nanga et puis botinda bato ba s'abonner massivement la chaîne nanga. Dimanche malamu na yebiki na sali vidéo eza dimanche, biloko dimanche nga nazoli yangoyo na osala siko salade, tozolia accompagné na biloko o Mama Bijou a sali. Donc c'est ça, dimanche alléluia vraiment quand on a si à couette. Donc on a si à couverture quoi. Tout lié moi café pembeni, sur la ligne moi vert dans la belaise na meli na musique na kofi donc li kam na mututé. Donc merci beaucoup, à la prochaine. Bisous bo s'abonner massivement à la chaîne à Mama Bijou. Bidot TV masolo ya sika bozala jamais dessus.